Balobi analyse ba youtubeurs ba rosala pour na Mama Blanche eza surtout bitu ba biso to kota na mozindo eza peut-être ba propos au pasteur Marcelo atena na cher par rapport à fait papa yemba est-ce que comme sujet à moquerie biso nyonso maté ya wana to sepe la raté mais à quoi ça pété. OK, voilà, comment ça explique-nous un peu. À quoi ça té mais to yebi. OK. Toyebi ba musicien comme ba bébé c'est ba génération ba via bato. Toyebi tout le monde kuna ba benda ka lolemo. Voilà. Lolemo ozo ya ko faire l'analyse bona liwa ya moto. Ka yebi ba benda ngoti. Oyebite. Mais na makamne so pasteur Marcelo lobaka pour na génération na pour na moto ya lobela na makamne akosa na nini. OK. Et le connu au pasteur Marcelo yaka tuba mutu likonga tuba mutu na likonga. Oh moi c'est dans sa victime. Et ça liwa ton na ye koki. Moutou soka kofi na réseaux sociaux et comme sujet ya moquerie. Moi nazoka moi na ebité nazoka nga naza parmi bato oh soki balobi ba kanga réseaux sociaux na ndima. Nani mama Kongo ko vana na émission ko sala ko toute la Yesu nzambe bordi abia ndimela Yesu te soki bande soki Marcelo bande ko samela nzambe sofa ki nzambe Alex liwa moi si na ye il fallait ki makambo bébé ko ka ko tenir ba propos wana à l'égard ya mokili na mokili binga na ndimela nzambe te Marcelo ça faux pasteur. Je me pose la question elle ni wana mama Kongo avec pasteur Marcelo il y a nini est-ce que tu pas pasteur Marcelo et que si et pas nzambe tu pas Yesu ko ka ba propos en tant que moi si moi je pense que mama Kongo elle a un problème mental. OK. Elle doit se faire soigner. Oh là. Ma chérie, Mama Kongo, tu es maudite. Ta vie non mobimba, tu es maudite. Ce que vous en avez, génération non mobimba, maudite. OK. Ah bah ne touchez pas mes ouins. Non seulement que tu touches pas mes ouins, tu es maudite. Yo oza ko se manquer na Jésus. Oza ko se manquer na Nzambe o asala likolo na se. Vous pensez que ne va en Europe bonde, bonzamba yo ne ozana. Bo zongi saka ba vidéo au plus tard. Attends lelo tozate. Attends lelo bakangi réseaux sociaux. Boko luka ka moyen ni boko télécharger bo tonga ta na TV. Mama Kongo, sort. Omoni de Bible c'est biso. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Moisson na yo ezali ma chérie. Maman, moisson na yo ezali. On se moque pas de Dieu. Maman Kongo, mutu na yo c'est baby. Conséquence na yo. Moi je pense que liwa na yo kozama be. Ozo kufa na passe ndé par là ce qu'on peut so ke ko futa prix na on lola. Ndenge yo ko kufa. Donc ça dit okokufa ndambu pour yo ka souffrance. Voilà, na mkola souffrance. Parce que bazo ba yo te. Maman Kongo va te faire soigner maman. Opesi nga pasi na ma, nga opesi nga kandate. Mo opesi nga pasi na mawa na yo ke lio mawa. Pe na sengi mawa nzambe likolo na yo. Brazzaville, Boya et Maramoueza. On va faire la salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des péris, pour la mamounion, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Alors la carte, il y a Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. On va déjà demander. Baza a besoin de ça, pédicure. Donc, il sait l'adresse. Na koti boye basali o pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous. À la présentation, c'est votre humble serviteur Décaré Bachia. Je tiens à signaler, vous suivez cette émission en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où on enregistre cette émission et je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Je tiens à signaler que vous nous suivez par les différents formats, téléphone, tablette, je ne sais pas, à l'endroit ou un autre. On vous dit un grand merci. Abonnez-vous encore massivement sur nos différentes chaînes. Likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Je dis un grand merci à tout le monde de partout, Kinshasa, Paris, Autriche, par-ci. Je vous dis un grand merci. La seule façon de nous soutenir, c'est au travers vos j'aime, vos commentaires et surtout quand vous likez, quand vous partagez nos vidéos, ça nous fait voir que nous sommes suivis de partout. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Madame Roquet de Paris. Merci à Madame Edwige Kabouikou. Merci à tout le monde de Karibachia de partout au monde. Je vous dis un grand merci. Quand vous le remarquez, quand vous le constatez, nous sommes pas dans nos
dans nos bureaux ou studios habituels, nous sommes à l'extérieur. Nous sommes quelque part. On reçoit pour vous, quand vous le connaissez, c'est déjà une habitude de cette émission. Avec elle, on est toujours en complicité. Elle parle très très bien, elle fait des analyses équilibrées. Et aujourd'hui, elle sera un peu dans une autre casquette. En tant que toujours analyste, youtubeuse, elle parle très très bien, elle assume vraiment ce propos, elle est toujours là pour la faire à ses bêtises. Il s'agit de qui? Il s'agit de Josmania Malika, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Josmania. Bonjour de Karéba Chia, bonjour on a abonné à Malika Officiel TV, bonjour on a abonné à Vérité News. Voilà, merci beaucoup. Vérité News, en tout cas merci beaucoup Nabino Toubodinga Malika Mania. Maman et Bajimo Paradis, mais je vous salue partout dans le monde. Au Bodinarabiso, au Soutenarabiso, vraiment, physiquement, moralement, financièrement. On vous aime beaucoup. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabiso. Et merci beaucoup de votre soutien Nabino. Et merci beaucoup de votre partenaire Malika Officiel TV. Rit Botin Zambé, l'opposition number 1, la Lyon et Nabango, Sadi Balobi, ATK, Asala, Sadi. Aux gens ont besoin que vous puissiez l'opposition. Tous gens ont période, il y a Mali, Sadi, Bongisa l'opposition, ils ont vraiment quitté avec Rit Botin Zambé, l'opposition. L'œuvre, on a pour Ebonga. Rit Botin Zadi, on a pour Bongisa l'œuvre, on a biso. Et merci beaucoup. Nasali Bino rappelle encore pour le 10 août, Nasali qui pointe avec la femme Tamar, tout tombe la culture et un beau cannabiso avec la femme Tamar. Aux gens ont besoin de sombre bien, au contacter Malika Mania, au vivre ambiance ensemble avec la femme Tamar. Et merci beaucoup, na orphelinat mon dernier espoir. Merci beaucoup, na bino tout au soutenaka. Ba orphelin na biso maman Yolande Nganga motema ya papa Patrice na pesio bambote. Merci beaucoup à toi mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité la leçon. Je te salue depuis quelque part. Merci beaucoup na bino tout bolinganga mère Lionel Mokenzi na pesio bambote. Mère Adieta Kukumba, des gros bisous à toi na lingi bino mingi. Voilà Malika Bi lingi bino mingi, je dis un grand merci, beau s'abonner et belé, beau liker, beau partager, beau scrire un commentaire parce que la seule façon de nous soutenir c'est au travers vos j'aime et vos commentaires parce que quoi avancer que surtout sur les commentaires, tu mets tout sur la remarque, tout sur la situation. J'ai dit un grand merci à Yannick Ayura, celui qui assume les sons, images, cadrage. Merci pour cette très belle image. Donc, il passe par la biseau. Voilà, merci beaucoup. Josmania Malika, tu me combien tu m'as sommé le tobac qui peint, tu me dans la casquette, non, Moussou. Avant de jouer la casquette, non, Kala. Tout ça, triste nouvelle. Nambo Kanabiso, RDC, tu vois la grande communauté congolaise, Bassa, Bana, Nzambe, Nyonso, aux amours de Nzambe, Liwa, ma passe, CBT, Biso, Nambo, na porte, sous, na moi, si, à Pasteur Marcelo, Touna, Kabiso. D'abord, avoir tout côté de ma détail pour m'amener belé sur la mort en tant que moi si femme de foyer, le comment maman wana atiki bana atiki mobali nae. Comment trouver qui au salaire qui analyse na liwa ya maman Blanche Tunasi. En tout cas, Dieu carré et loko oh na koyoko loba pour na liwa ya maman Blanche paye son âme. On dit mon âme vraiment épée manakimia. Voilà. C'est une servante dédiée parce que nous ça boye biso to yaka pour nous juger basel na Nzambe te. OK. Mais bon to kokota na biso nango parce que non mona liwa ya batu et comme actualité pour na ba youtubeuse to ba youtubeur liwa ya mutu et comme buzz et comme sujet, il y a une émission pour na bateau. Voilà. Oui, ça peut être sujet na émission na biso. Okay. Mais na manière nini? De tout aborder les sujets. Moto soka kufi et comme sujet na émission na biso na manière il y a conscience. Tout à que bateau bazo kufa baliki biso na nini. OK, voilà. Badako ba Nzambe. Et ça la sujet. Il y a moto avant de réfléchir. Ah, moto a kufi. Maman Blanche. Elle est très jolie. Maman Blanche, elle a une très belle taille. Maman Blanche, Azambinga. Voilà. Maman Blanche, elle connaît la parole de Dieu. Azaki na mbongo. Azanga ke lokote. Maman Blanche lui connaît to bakisi apesa bo moine na Nzambe. Voilà. Mais akufi kaka. Akufi kaka. Na oto ça l'émission de konanga capage. Na loba ke lokona mais na mon dirait balongo la kiongo parce que ton à s'attendait na koka ko lobilo na manière wana à seka qui mais d'une manière ngapo na peut-être mon qui déranger qui ya longo lango pour seka qui pour et lobé na ngani na lobé la kiongo. Moi je dis souvent na mon entend sou batu ba ya ka ba ko finga décarré mon to ya ko finga décarré tale longi mabe maman yaya
naza elongi mabe eza problème te décarré oza elongi mabe eza problème te mais yo na yo moto kitoko nanga moto mabe nani yango oyo na Bible place verset eza balobi ke oyo aza elongi kitoko akota lola elongi kitoko te akota lola te voilà to cimetière ekabola biso moto oyo aza elongi kitoko bobende elolemo te to bokesale nini bolongo ebiyoka kati nini mbengo nini ambomé voilà nani yango oyo ata aza kitoko to aza kitoko te ntango bakoambome ye babende lolemo te tout le monde kuna babendaka ye lolemo lolemo oyo ezoya kosalela analyse mpona liwa ya motu kaya yo mpe babenda yango ti oyebi te voilà oyebi te maman blanche molimo nepema na kimia et moi je pense que baanalyse oyo bato bosala mpona maman blanche yango esala te ke molimo na ye ezala en désordre voilà juste manya malika balobi baanalyse ba youtubers ba kosala mpona mama blanche eza surtout bitu babiso to kota na mozindo eza peut-être ba propos au pasteur Marcelo atena na cher koloba liyo soki pata ba jeune ebele bazozala influencer mpona papa Wemba nda tuka ba prédication na ebité juste manya malika prédication papa Marcelo ça peut-être occasion ya ko benga ba jeune bazana libungi bazonga na réalité par rapport à papa Wemba est-ce que comme sujet à moquerie biso nyonso mate ya wana to sepela raté mais à quoi ça pété OK voilà comment ça explique-nous un peu à quoi ça té mais to yebiti OK to yebi ba musicien comme ba bébé ba génération ba via bato to yebiti malgré tout ce là na maté ya pasteur Marcelo peut-être qu'on conscientiser ba jeune voilà to génération pour na encourager té OK tolobaka ke te pasteur Marcelo akokaki koloba on a cher te po ezaki maté ya faté ya batu d'une manière so ngote ya motu kobongwana wana manière kaka oyo osala ke pona mutu a changer to mutu bongwana ko pesa exemple ya mutu mo en gros to monaka ke to sala ka remarque yango monitor bakendaka na tribunal bakataka likamo ke mutu ko lobe sou likamo te po si bakataki yango mais na makamne so pasteur Marcelo alobaka pona génération na pona mutu ya lobelaka na makamne akosa nani OK totambolaka toyebiti voilà tolanda bien toyebi ke communo awa pourri toyebi ke communo awa basakrifie na bao mpona eloko boye toyebi ke communo toyebiti bakika bapropos na cher bapropos na cher ndeka bato basepelaki te pour ne pas encourager parce que papa Wemba ça moto ça kufaki na ye kotika molimo na ye pepe na kimia ko rappeler bato eloko wana en tout cas tout le monde na biso ngo ezaki important mais na nyonso pasteur Marcelo lobaki nini o ya kosaki te to boyende ko encourager akosaki te eloko nini o ko rattraper pasteur Marcelo babi peut-être yango moi c'est comme nkolo parce que pasteur Marcelo na soki tokoloba moi si na ko mima nkolo soki pasteur Marcelo ayaki ko kosela mutu likambo na cher OK voilà ndé tokoloba ke te c'est que l'homme aura semé il moissonnera voilà yango mwasi na ye azui li futi na ye siko na nyonso wana eloko nini o pasteur Marcelo alobaka ya lukuta likolo ya makambo so alobaka o po mwasi na ye aki kozala victime na liwa non eza liwa ye eza liwa ye pasteur moi ça pasteur Marcelo akufi ata pasteur Marcelo yaki koloba makambo wana bongo bato kabaka bana prison akufi te poani ye mdazo bimisa bato mitepo po boto ya mutu mutuka na ye moto na ye bata mabe baza combien na kata monde oyo ba famille ba baza ba victime te ba kufa te po tolo ba keza pona ndeko na ya yibaka eza pona ndeko na ya bomaka bata boto lo bato ba moto baza en vie ba tamba pe bonnement bazo tambola petit til ebele malgré ba kabaka ba kanga ba mais bazo tozo souffrir quand tozo souffrance ya ba boto ya biso ba sac na bandela ba boto ya biso ba lève pas pesa yo to lo ba ki pe na entre parenthèses na le canon na bimana mukie pas na pona ministre de justice avant mutamba avant quand on a mamba deux fois à côté la biso na makambo ya ba cesser non kulu de si là ko boto bato ba saki ba enlèvement leki ozo entre parenthèses na bimi sikoyo eloko nini o pasteur Marcelo yaka tubaka mutu likonga tuba mutu na likonga o moi sinon ça victime eza liwa ton na ye koki soki ezali mpona mbongo alinga kufa te soki ezali mpona richesse alinga kufa te soki ezali mpona kitoko alinga kufa te donc bino mpona bino mutu soki akufi bokotala teke mutu akufi ata nde rafine na pa akufaki boza bato mo bata bosa baanalyse mais bovanda peti voilà OK nani yango mpo aloba za la plus belle na réseau sociaux koleka rafine voilà moi muluba mais baanalyse mosusu mpe afo bovandi botali mpe bobi te avant de critiquer Bembe, avant de
critiquer mutu o akufeli botali pete c'est un problème te mutu ngo pesa kufi mais azaki pe kitoko otali o mitali nan obinga kutu naze longi papa la nini mais yazaki longi boule kitoko njela mino mais akufi po ani dossier kenga pino kufa po so yo mutu azaki kitoko alekinga kitoko akufi bo sikonga mutu longi mabe c'est kenga pino kufa donc ça dit avant na ye ko juger mutu akufi to mutu akufeli il faut yo moko mitala nanu mutu soka kufi na réseaux sociaux et comme sujet ya moquerie moi nazoka moi na ebité nazoka nga naza parmi bat oh soki balobi bakanga réseaux sociaux na ndima oh là là pourquoi ça te décarré et ça la décarré peut-être pour eux comme la binoté na ba famille na bino ka okufeli bato ba vandi jusqu'à bazo critiquer famille na yo ba critiquer bembe na o et ça passe. Mais moi, il y a tout ce qu'on a dit, mais quand on a musine, bien quand on on se voile pas la face de lui qui est dans les réseaux sociaux, bah tout en a abordé, tout qui est dans les réseaux sociaux, bah tout le monde va analyser et des part et d'autres. Mais quand on a un niveau oyo, n'habite, je peux dire que tout le monde a badani parce que ça y a ça la j'ai dit qu'il y a pas ça tout le monde dans les réseaux sociaux entre youtubeurs entre eux bah musiciens bah comédiens. Mais comment on a monté quoi nani mama Congo ko vendre une émission ko sala ko toute la yesu nzambe bordi abia ndimela yesu te soki bande soki Marcelo bande ko samela nzambe so faki nzambe Alex liwa moi si na ye il fallait qu'il makambo bébé ko ka ko tenir ba propos wana à l'égard ya mokili na mokili binga ndimela nzambe te Marcelo ça faux pasteur je me pose la question elle ni wana mama Congo avec pasteur Marcelo il y a nini est-ce que tu pas pasteur Marcelo et que si et pas nzambe tu pas yesu ko ka ba propos en tant que moi si moi je pense que comme Ninani Mama Congo moi je pense que Mama Congo elle a un problème mental. OK Elle doit se faire soigner. Oh là elle doit vraiment se faire soigner. Tu vis en Europe, besoin de possibilité de se faire soigner, besoin de possibilité de un docteur, battre la bino état, il y a ma camna bino, banjoto, mutu ata yo problème na yo zanini. Tu dois te faire soigner. On a un problème mental. Ma chérie, Mama Congo, tu es maudite, ta vie non mobimba tu es maudite. N'invite sur Mama Congo na bana, n'intimité. Ce que za na bana, génération non mobimba maudite. OK. Ah bah ne touchez pas mes ouins. Non seulement que touchez pas mes ouins, tu es maudite. Yo oza ko se manquer na Jésus. Oza ko se manquer na Nzambe o asala likolo na se. Vous pensez que ne on va en Europe bonde, bon Nzamba ne ozana. Bon zongi saka ba vidéo au plus tard. Attends le lot ozate. Attends le lot bakangi réseaux sociaux. Boko luka ka moyen ni boko télécharger on botonga ata na TV. Mama Congo sort. Omoni de Bible c'est biso. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Moisson na yo ezali ma chérie. Maman, moisson na yo ezali. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de ce qu'il a. Donc on se moque tant Jésus, place à bonne ma coute boye bi papa na yete. Mais maman, tu n'es pas chrétienne. Et tu n'es pas censé faire ça leçon morale na makambo etali ba chrétien. Voilà, leçon morale surtout. Pourquoi tu cette leçon morale tu n'es pas chrétienne parce que parole na yo ça sent que oza mutu moko boye mutu na yo c'est confié c'est baby. OK. C'est vrai ça. Mama Congo mutu na yo c'est baby. Oza ko se manquer de Jésus même Marie yemoko. Donc ba yebisi que akobota mwana na Nzambe. Alobi que nakobota indenge nini. Parce que même Marie a été que aozoze mindenge parce qu'elle est vierge. J'habite dans une vierge nakobota indenge nini. Ba yebisi okozala couvrir na Saint-Esprit. Maman, tu n'es pas chrétien? Ce que pasteur Marcelo Faki Nzambe ala kisaye neni moi sina yakufa bongo combien de fois disciples o batambola na Jésus ba yeba teke ba ko Jésus ba ko boma yeba ba ka ine kulusu il faut que Jésus apprendre bango ke ba ko zo mona moto ba ko kanga yeba ko sacrifier na ko kufela bino. OK. Maman, tu es maudite toute ta vie ma chérie. OK, voilà.
Bon ça guerre na mutozo monati. Manya na ba sa question moko to mona awa na réseaux sociaux je crois année to année passé mo yura de ça contredire nga vidéo mais circule sur les réseaux sociaux na Brésil. Ba to sala marche ba sala de Sodome et Gomorrhe. Ba valoriser ka pédophilie, homosexualité, tout wana. Après lobby no to mona kanza ba frappera bango. Est-ce que ba propos mama kongo ko loba wana? Est-ce que to battre que nzamba ko frapper pe mama kongo to peut-être nzamba ça va rappeler des parents miséricordieux peut-être mama kongo ça va sortir médiatique mais après quelques temps voilà ça ba bino boy atel na tout le bango si atel le loti des carré là na maloba nanga des délicatement des fois té na lobi boy atel le loti atel le loti atel lobby wana mon frère non tout le bâti Bible je sais que l'homme aura semé une moissonnera moisson ya mama Congo ezali maman si tu es malade va te faire soigner va te faire soigner ma chérie ce que vous avez bana génération no mobimeza maudit o maudit génération na yo on a famille na yo ka na YouTube alobaki ozamo na poto okola na poto mama soki nzambe o azan nzambe te me bato na poto bakufa te. OK voilà ça fait ça mutu na mukanda mamunyo so passeport rouge matique biso ba chrétien to constate le ba prière ya mabe biso ba chrétien moi je suis chrétienne to constate le ba prière en dehors ata peut to sel le ba prière mabe te mutu akela likolo na se il est le tout puissant le tout puissant voilà il est le tout puissant le le mwana yo ko bimisa liboso caméra pour se manquer na nzambe le le mwana et qu'on a 2 minutes. T'as 1 minute. P. Conséquence na yo. Moi je pense que Liwa na yo kozamabe. Bako bomo ba moko to mondi ba na temps de la fin. Et koza la caché à 666. Ozawana bazon dimisa yo 666 oboyi ba bomo ndambu. Ozo kufa na passe ndé par là ce qu'on peut so ke ko futa prix na lola. Ndenge yo ko kufa. Donc ça dit okokufa ndambu pour yo ka souffrance. Il y a la chrétienne. Ceux qui Jésus a dit qu'il a fait biso pour na bon il a biso za sauver. Bato ba kotembo malamu. Même disciple mo ka so tourner Jésus. Papa, pour na muto za la parfait, il faut za la ndenge nini. Jésus a dit c'est muta kotika la kozala malamu na mokila zate mais totambola selon totambola selon ba loi kotambola na kombo ya mutu na ndenge mabete kosala ekobo te Jésus apesaki disciple ba ordre oyo kosala ke po azala na paradis mais paradis eza mabete bongo soki moi ça passer Marcelo akufi okoya ko tout les bordi bongo paradis yango Jésus alobaki kasa asalele yango bino bozoboya kokende po na nini oza na makambo mais bien sûr même atanga lelo soki na kufi lelo na kosenga molimo na ngai nzamba ta na dernière minute nzamba limbisa masumu na ngai pona se retrouver juste na paradis et koza le sengo na nga et koza le sengo na nga yo kanisi batu nyo sa mokili bavanda basenga ka poto non je vous dis hein il y a des gens au vie na bango mobimba atala ka poto te atala kelamba te atala mutuka te vie na mobimalela ka panja nzambe posa na ngeza bo moyi na ngana libota na ngato za sauver la paradis voilà na mkola suka ba bazo ba ko yote Maman Congo va te faire soigner maman opesi nga pasi na ma nga opesi nga kanda te mo opesi nga pasi na mawa na yo kelio mawa pe na sengi mawa nzambe likolo na yo na sengelio mawanzambe pour ceux qui va créer ba zolio décision ya ko salelo ba prière pas nzambe maman tu seras frappé même pas aujourd'hui tu seras frappé ce qu'on reconnaît que ba propos non te tenir plateforme au salut na combo ya Jésus ma chérie tu feras frapper sévèrement tu seras frappé sévèrement peut-être malika parce que pemo yozo lobeleza non ya yote eza yote ma chérie ma yesu te yandi baba paradis te ba kosela yesu makambu bazi eza ya yote maman comment elle a un problème franchement mais malika tu te laisse ne comprendre qu'attendre on a qu'on finga fali tu as un problème mental OK après ba fali par complexe oh tu as un problème mental ne qu'on comprendre pourquoi qu'on finga fali tu as un problème mental
Mais si aujourd'hui, quand le banou, ceux qui aujourd'hui peut-être maman Congo là la mouki a 5 vidéos de il y a pardon que c'est excusé. Ah aussi ngabiso pardon te ana compte rendre na motuté. Ana compte rendre na motuté na réseaux sociaux. Pardon que vous avez la bienvenue apparemment. Non, le biaza compte rendre na motuté. Est-ce que fingi nga fingi ya fingi ya. Ata compte. C'est bien que c'est un peine ça me pardon. Ah aussi ce qu'on sait ngande me pardon yo singa biso. Le quoi c'est dans les réseaux sociaux. À son peine réseau pas côté prière. Nous on s'en fout. Biso to na problème pi, to na compte rendre na été. Biso to ko laisser mes convenir na ye o ya ko zoka ngo ta pris 5 ans, ta pris 10 ans. Ce qui passe na bana ayeba ke be convenir ne ko kitati pa ya bana na ye. Le quoi ya croyant na nzambe ti. Bongo souffre de vie na zo yango wapi. Et papa bango. Ba pompaka yango. Ba parents na yende ba pompaka yango so ala muki na tongo ba pomper zo pe na biso famille yango zoa. Le quoi ya croyant na nzambe ti. Maman, tu as un problème. Maman, oza na problème ya mutu kende bande kona yo so bazo tala ba tu la réseau. Bien c'est bien bon c'est trick, c'est bien trick oui. Pas qu'il va se faire soigner. Heureusement nana bata bon te na famille nanga. Et là on a commis Nzambe yango wana. Moi c'est que porter garant yo moko au faire soigner bon. Mais on dirait quand tu passes pas on passe dans mon thème il passe dans ta place ndenge le bien passer Marcelo toi qui hôtel qui attaque humanisme ndenge que aussi la bas ezo wuta na nini ya komona mutu ana problème mental mais famille na etiki ti a déborder comme on ça ba ko plateforme na kombo ya Nzambe famille na ezotika ezotala soit disant mon apôtre de bolo bela biso c'est trop fort franchement. Koza moi poto ya bongo non na monate. Ya bongo lokwa yi. Non na monate. Comment on normal ka. Ne ko comprendre des na batu misusu, to na ba na réseaux sociaux to yebi ba place ba bote maté. To yebi ba famille na bango te. Na terre général na mama Congo. Ceux qui m'a connu en famille, on a disconfié, mais bateau sous soupé. Na comment comprendre que toi, il va place ba bimé la té, toi éviter ba place ba coller là, ba place ba bote mais là. Et c'est un biso ka moko ba famille, ba ba ko c'est biso ba témoignage. Pour toi, il va réellement. Témoignage vivant, pas en vie, ceux qui peignent ba laisser bon ba qui ndoki peut-être. Basili sa bango bien té. Ba délivrance c'est kinda bien té. To sangani na bango na réseaux sociaux. Yango to mona misala na bango ya butu. Ezo bima na kibo moto. Ça m'a démasqué bango. Mais justement quand conseil ko pesa na mama ko na makambo, est-ce que a dosé mais na bien conseil ninga na pesa. Deka est-ce que moto bongo yo pesa conseil nanga na to lo baka elle a un problème mental. Non yo pesa conseil nini. Elle continue si ce qu'on continue à continuer na ya ce qu'on continue à continuer mais le problème na biso ezakaka ayeba oyo sala lelo et ko futa ya ta après 5 ans après 10 ans c'est tout. Donc voilà, vous comprenez que c'était Josmane Malika, elle a parlé par rapport il y a une triste nouvelle bêtise dans la communauté congolaise. Apparition oyo moi c'est à pasteur Marcelo na kombo ya maman Blanche Tounas autobi qui paie à son âme. Nous ont donné saison à Kinshasa ba faire l'enterrement. Lundi. Maman oyo pesa qui vient na bonzambe. Akufi. Na âge normalité plutôt. Yo muto ando pe na problème mental. Liwana kozande mama Blanche kozande boyo kokufa ndenge nini kozana mai okufa ndenge nini okufa na position nini obi peut kokufa na pleine scène na ndaku te oza na problème okufa na problème nini okoya kokufa ndenge nini okufa ndenge parce que tiba ko découvrir que okufa déjà autant musuba yo kuto so poli au poli mo samba bidaba kinsekwa na oyebi te banyama oyebi te mama mama Blanche akufi pasi eza na famille na ye mobali na ye na bana na ye ata boye kosala baémission ya bazoba boye kosala baémission ya baconscient mpona nkombo ya mwasi ya moto esa akufi mpona nkombo ya papa oyo azolela mwasi na ye ata sakrifie mwasi na ye ata ateki mwasi na ye estce bino na mwasi na boya famille moko yebisanga bokoki kosala baémission soki bateki basakrifie ndeko na bino boza mpe bandeko na famille na mama yango te eloko moko te bokoki kosanvouloir na makambo ndeni bokoya kosatake na mobali ya bato na pasteur ya bato na sens nini boza mpe bandeko te
bandeko ya Maman Blanche yango. Tenga to comprendre bo siliki ba sacrifier ndeko na bino. Boze ya passer masolo sacrifier bandeko na bino. Bongo ya koster libe émission. Bino moko bokufa ba mibali bo lo barate. Bokufa ba makangu, bo ya koster yango be mission te. Boza bebele boza a bokufa la ba sokola bino te. Bo lekisa ngo ina. Voilà moku wana nzoto. Kaka pasteur masolo kufa di mwasi na yo ba baela na ki légalement, ba boti bana na ba ba vandi soki plus de 20 ans. Deux ans à Kimia. Papa batazangi kimia pour na bino kaka ba fongola ba chaîne YouTube, ba fongola ba TikTok, ba fongola ba nido ba ko vanda kimia te. Papa Christian bo sembango amona katema kamango ezo leka, ba moni pena likabo esa ba bloquer chaîne na moto yo. Ba moni awa buzo beleki ba bloquer chaîne. Ce kata ba chaîne YouTube ngo etika ata 10. Etika ata 10 mais par respect quand même. Respect penza. Étiquette déontologie zonga. Pas ma moussou et zonga normal. Patrick Mouya ya papa son excellence. Son excellence. Ozo mona to ozo mona te. Bozo c'est la fille la bino kana ba famille na bino po bo silika boyo kanga ba chaîne ngo. Mais ce bazo banga dia ba scène nzambe te faut s'attendre que ba finga bino pe. Émission. Ngalo mona ko retenir le moto retenir makasi misala Maman Blanche et la kisabiso ki maman na zaya malamu. Na moni arrivé Maman Blanche na aéroport niveau batu ba rolela mama wana na moni maman bota Maman Blanche ki ayambi passer Marcelo donc maman inconsolable. Na moment batu ba lela no muto bango ki trop cher église elela ni sala ya mama wana e ko si malikate yo so okufu ba lelo na modèle nini ba kuto na position nini il faut tout sala bola mu pas jour être okufaka et rattrapable. Ils sont pas comment on a comment on arrivé à Maman Blanche, comment on a mobile nenda kolela, comment on a maman, comment on église. Ça nous fait voir qu'on dirait Maman Blanche avec un problème tena bato mokile malika. Moutaza parfait na mokili azat na tu koyebi so même disciple à tout na Jésus pour na za malamu fona Jésus ebise que moutaza parfait na mokili azate mais il faut que tambola ne bien. Bien. Il faut que tambola bien. Décarré. Kasi to yeba ngoto to kufa. N'habitez nzambe fakasa moi système moboye mutu so akufi malgré na molimo ngo azomona na ye nde batu ba olela mais Alex moi signe pour comprendre pendant que mutu so akufi amoni pendant ndenge batu balinga ki la muki sengi merci apa zongi na ye comme ça tout la batu ba vivre ma bena batu nde ba kufa libela. Ça fait trop mal vraiment. Ça fait trop mal. Comment on a montré soko di mai ayeta musu pa bosser tele mun ko solo ko caméra lo barate moyen déclarer zata ya vandika ko ko lo ba mabe pona ba komba batu ko lo mabe pona ba sai na nzambe bon ko za la juger kaka lo ko yo biki yo mama kongo biki o yo ndime nzambe te mama jugement na yo ezo ata 48 heures. Voilà, tout comme ça, on a été juste tout comme ça, parenthèse, voilà, tout mes coco, dans la parenthèse, Moussou, j'ai dit, je tiens à vous informer, dans la boutique MSL, chez Laura Moulunda Chocho, voilà, tout ça, la Kassavubu, direction, en fait, Avenue Victoire, Sayo, na point Kawana, dans la promotion, le 1er juin, si le 30 juin, promotion, l'Ipanda, voilà, le bleu, ça passera $30, ensemble, Jeep, tout ça disponible, Nakata MSL et pas Laura Moulunda Chocho. Merci aussi. Priska Kalanga, merci aussi pour l'accueil. Merci à tout le MSL. Merci aussi merci à Yannick Ayura pour les 100 images cadrage. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà, juste Mania Malika. Nous continuons le sujet. On a un dambou. Nous continuons Makambu. Oh, moi, des sujets. Pas tout quand on a to moni triste nouvelle à réseaux sociaux moi comme comédienne na kombo Lianza aux États-Unis asa victime to benga ouais escroquerie to benga peut-être ba les bien mal qui ne se profite jamais. Pourquoi? Parce que Lianza moi so bala qui na poto nzo on a qui moi si normalité ala qui mobile ça la opération akoma moi si na likamwango les gens disent peut-être ils ont frappé Lianzate le roi tikaka moi ça qui ça azoksa motema moi si wana qui pas moi ça na wakuta na poto kuna nza ba frappé babi moi ça moi mobali moi bote zapete vérité na réseaux sociaux ko likamwango c'est ça minde ni pour découvrir kaza moi mobali c'est na poto ka kuna ba remarquer moi ça zo azemi te ba bala na moi ça zo azemi te de ba vérité bimi ba remarquer ya parce que ton ba remarquer bon ba kenda otala de ba kenda to ke sur les deux aux États-Unis na réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y a un contexte qui likambo ya modèle wana ki otike mosa ki sasa
OK tomber na iloko modèle wana. Il faut comprendre, que tant bon dimara. Baso pe bandima mibali na bomba kendaka batikara bango. Il faut pas s'attendre en tout. Parce que vous pensez que potongo ezaka muto akeya bike na obengisa o aka sali ina nimba moka bengiso ta sali simo bengisi yo. Tango yemo na okenda na akeno na mukanda te. Akeno na eloko te. Tango okoma wana do sali nenga komi wana akomi il faut aluka. Aza sala nenga nini akoyeba pona azwa mukanda. Alors tango yemo ko luka azwa mukanda siko aluka nde ausande ni po azwa mukanda. Sali akokuta ye mutu nyoso ozana posa na yi. Il suffit qu'à découvrir que moi suis ana facilité à kosunga na mukanda. Ozo comprendre. C'est-à-dire ce qu'à découvrir que moi suis ana facilité à kosunga na mukanda. Ah ça nini? N'importe quoi. C'est-à-dire yo muto permettre qui est au peut que privilège à kokenda tika yo pour ya ke koluka mukanda. Alors maman, c'est toujours comme ça. Et ça bongo. C'est ça qui pédé. Et ça qui moi je pense que et ça likambo oyo lianja ce qu'on a qui pédé en na chirurgien basala tina sexe puis basala basala nyonso penda moi c'est penza makambutu ba continuer kaka ke pour sexe en bota ndeni ba biko bota ndeza likambo kasi ba bota te ye profit bon est-ce que ya balé keka pour so pona robota ye muka ibilo ko landela ke profit mais d'abord que mama bolingo profit makasi ezo boma na ba jeune garçon na mokili mobima to na ba jeune fille pona ba intérêt mo peut-être rosundula mutu muso mo ki aza capable na kisasa asunga ngobite na ke ba na ke na poto bolingo tout à coup en fait ko nganya so mo na facilité peut-être ya ba to beli ba ko na ba ko ba victime makambo ngo malika eza ba couple oyo ezo zanga vision eza ba couple oyo kondimela muninga oyo au pesi confiance. Oui, confiance les hommes à bêter. Mais tant on n'est monde kendele. Pour moi les hommes on va couper la mission toi ba jeune. Na olobate que mon bail na de on dimati kanga. Quand ndé to mesa na bongo na bana na biso, a olobakete na kei. Peut-être les ba poto akala. Mais le lor a ketigo olinga. Les ba poto pour nani? Faut que kanza mako. Oh, mais des carottes kanga pour nani? Ndé to mesa na bana biso. Et l'on est la seconde ya keka bongo somba mo pour biso kende. Non. To bunda katon to bunda to za ko s'organiser d'une manière to ebike to ko kabona te photos na bana biso ensemble. OK. Au moins que oya kende vacances à zongi, oya ke vacances à zongi, to yé to zongi na biso na vie de couple na biso. Moko to za na posa to lukato kende to se stabiliser parce mo to sali pe voyage na biso ensemble. C'est tout. Au moins que liwe kabola biso ya. Na kolinga te mobile na ngake déplace mo boy na kei na ke ko luka na te. Eza ko na tiki mobile na nga akende parce que tanga la ki ngake ko luka. Possibilité nyoso o ya ke ko luka soka kuta inango. Akuzwa kaka ti. Oui, attends, chanter au luka. Parce que na ke nga ko luka. Ils avaient des couple bébé salarié ko lâcher et le monde a facilité bé les autres. Voilà. OK. Yango mona bi na vanda kana mobile na nga to bunda kana manière na biso. To za na biso en foyer na biso. Tala eloko leki. Ko tema bolongo na vie de couple yo na mbali na bana na yo ezate. Nzamba ka harmonie wana go sanga. Vous comprenez? Harmonie wana nzamba yo kakango. Que mobali boye, moi si boye, bana boye, yaya, beaucoup ici déjà le monde à kati. Il y a un qu'on peut continuer quand la fille en haut. Enfin, dans ce rapport, maman, il y a un risque, il y a comme la bateau, il y a un youtubeur, il y a un comédien, il y a un tout mon vous avez qui ça, ça va s'organiser, mais vous savez que vous organisez, vous avez un bon qui beau poussant. Mais le quoi, il vient presser, votre banque va victime à me belé. Chose manière malika, il y a un appartement dans les réseaux sociaux, comme il y a baby qui, ceux qui les lots peut-être si la zone à le colomon, qu'on est peut-être sur vrai ou même à vina bateau pour le bon, sur le lot si la zone le colomon quoi réseaux sociaux, ça pour ne pas bateau, le bélacaï, bateau va défendre la caille. Le colomon c'est-à-dire il y a joué le naïe. Comment il joue quand moko agangaka asalaka kindumba wana ba rôle yango ça bato beleba ka sous SBT pour ba communicateur asila ba lobarama mais déjà ba moko kata si ba kota si na ba conflit belé est-ce que c'est vrai selon Malika ba communicateur asila ba seni si la ba communicateur ta fa ko le kabatu nyoso batu nyoso bazonga sima o balinga babwa ke si la ber bango ndi ba bandel histoire ba communicateur bango ndi ba bandel histoire ba communicateur si la zarana ba communicateur te ceux qui si la tikala likolo moko si la tikala likolo moko na ndeni ceux qui batu bakenda na SBT ba banda déjà ko linga si la te depuis kala bango moko ba yebi ke balinga ka déjà si la te mukolo si la sala SB nde mukolo bitumbe banda OK yango na yebisa ka lipamboli ya mutu
mutu nyonso akosepela nango te ntango ozotambola na vie il faut oyebisaka nzambe ndenge ozopambola nga boye lakisanga na bato bakolinganga na bato balinganga te yango omonaka na vie ndenge ozana omona mutu mosusu bokabonika mpona likambo ezanga ntina omoi aka discussion moko ya moke mpona likambo ezanga ntina bokaboyi na mutu yo moko ovanda boye ezaka mpona likambo boye yango na moto akaboyi nanga te nzambe nde akaboli yo nzambe alingi yango te nzambe alingi relation na osu te mpo ayebi mpe so azomema o ok ça n'a rien à voir avec le communicateur pour moi eza likambo ya communicateur na tuni alobi boye nani abanda makambo bacommunicateur si azala na bacommunicateur te eza makambo tosololaki yango l'autre fois si azala na bacommunicateur te avant bacollègue na ye oyo bazala na bacommunicateur soki sila ye kozwa bacommunicateur par mawa bato batali ke bato bazofinga sila mingi me bato akokotele baza moke sila mutu akolobaka sila joaka likolo moko c'est faux c'est katala sila na soni to azangi baargument ya koya kolobofingela sila sila aza fille oyo aincarnaka rôle aleki bato ebele oyo soki bazwi barôle sila apesaka bapesa bato wana bajoue yango te yongo oyebisanga filme lokola sila l'américaine soki bapesa yango nani akoka joue yango ntango bakomba bato te parenthèse kaka soki bapesa yango nani akoka joue yango sila l'américaine modikoma ya modele wana osila sala sila kota comme likambo yango ebouge mpenza sila la ivoirien c'est l'ivoirien soki okangi misu okanisi yo kaka base te ezide buta oloba soki bapesi yango ye aosala yango akokolongola waza badevoir likambo nene boye base Thérèse bakoka te sila aincarnaka barole nyonso moto kuta koya na critique te osila kama moto akoloba bongo azangi argument ya koya kokritikele sila sila soki bapesi ye rôle ya kolela akolela soki bapesi ye rôle ya mbuta liboma akojoue soki bapesi ye rôle ya c'est-à-dire tomonaka ngo tomonaka sila ane loko babengo potentiel na ye eza makasi ana bafacette ebele aza na bafacette ebele c'est-à-dire bapotentiel na ye eza élevé en fait bapotentialité na eza élevé ozo comprendre moto oyo olobaki osila azaka nani c'est faux archifaux c'est katala apesi bafilme asila te to peut-être azangi argument oyo okritique to bazofingoka na soni to bazoyaka mpo bafingaka parce que eya na bato mosusu bafingaka mpo aone mpona osepesaka moto mpo ayebi ke so na tiki $20 ya crédit eya te na mpesa na orange mani $20 eya te ozo comprendre anayaka na renforcer mafinga nga siko naboya nange eloko wana naboya nanga ona kofinga motuka mpona yebi ke 50 ekota mpesa to privilège moko boye kozala place moko boye jamais oyo lebata mura tant toza na ekiri ndika makambo mosusu banda osanga na loyenge notamment malika tozanga makambo moto banda oleka me banda malika bala makambo mosusu asala yango te permettre sute pa papa paradis azali permettre te baka na fois tosala ne l'autre fois voilà chose manya malika topesa lelo Dacosta raison pourquoi tant que Dacosta tout ça Dacosta raison pourquoi parce que tout le monde a série moko en réseaux sociaux Dacosta sala émission lobby que Linda na Gatsby ba ka otalaye ba ebisaka ke pourquoi mams azo tia bango na miniature te mais jour sala émission jour sala film na douche kapanga ba mo chaka douche la kati ya miniature cela veut dire que mams peut-être ana ko ndimela bana na été peut-être ko tonga ba dia ba Gatsby bana da banda kala wana bandela na biboye topesa Dacosta raison. Pourquoi? Parce que série mort après libala Dacosta ça l'émission dit que Gatsby na Linda ba ko kuta na ye ba que coach tala to na SB to na SB film avec Dacosta jouaka mais non nous même ça tchabi na film à chaque fois ba miniature mais comment on a quoi événement ka ya ko ya duche kapanga maman ça duche China miniature est-ce que même ça ndimela biso pété donc on to bi que ba douche ba Linda na ba Gatsby ba na ko tonga dasila ba na kala c'est pas ba coach kasiti chaque chose a son temps oh nga kuna tonga kamba moko tonga kamba frère kata na pa Brazzaville, boya e makambo eza. Voilà, kati ya salon
Camps Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading qui en téléchargement. Ah, la Katia, Camps Beauty. Bah, vas-y, Baza. Naza na besoin basala pédicure. Donc, une seule adresse. Makolo. Nakoti boye basala pédicure makolo nyonso. Ati ozali na problème o makolo kata na yo. Awa na Camps Beauty, Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123